Kangai te pona sana Biblia na maboko esika nyonso nakokende momo ya Nzambe na monoko na ngai yo. Basali ya Nzambe oyo baza koteya biso ntango nyonso boyebi te nini oyo Nzambe asalela bango mpo basalelaka ye. Bonjour, bonsoir, bandeko nyonso tout, bami ba connaissance, ba fan nanga ya balanda émission ngai Panta Poké, oui ya mela bino ba artiste et ba fan nanga ou balanda émission ngai savoir vivre faire être dans la société, oui le belaka ba réalité, oui zo le kala société la biso. Donc ba fan nyonso tout balanda nga na télé biso savoir vivre na kitala ya Congo, ba mbote, ba bonjour, ba bonsoir, ba bonne année et pas ina supposali. Malgré nazo niko animé émission eza ya matanga et nazo rendre hommage na sœur na biso ya autotika biso une grande chantre de l'Éternel. Donc vraiment sœur Marie Misambo vraiment oyo chantre munene ya mboka Congo oyo uti ko rendre âme na ye le samedi awa le 16 vraiment na Kinshasa na Congo précisément na Njili na quartier na Koli bébé l'hôpital wana ya Njili ba chinois et mission na ngai ya poko alelo vraiment azakoke nazo rendre hommage na sœur na biso Marie Misambo oyo bandi koyemba vraiment na mboka Congo aza artiste munene vraiment musicien munene vraiment oyo ayembaka oyo na nzela na ye bato bazwi balobiko ba délivrance banzembo oyo eza koédifié et banzembo oyo vraiment moto soko ayembi a se retrouver netinga vraiment dina la star na libantimba na vandi na Italie na Milan et aza vraiment idole na nga na ondako ba na côté coiffure donc bino moto bomona ka ba coiffure on a tieza ba look na ye vraiment na sepela mingi vraiment so ba osanga suki basala nga suki na ba toujours Marie Misambo donc so muta planter na suki afimi singa boete atenga boete na mutu na mona na bokiti donc aza vraiment sœur Marie Misambo aza idole na nga na coiffure et vraiment na sepela depuis na taki na kin na sepela vraiment makasi et vraiment ba nzembo na ye fortifier nga vi ba situation mingi na passa na poto awa vi ba condition ba bebele na kutana na poto surtout nzembo na ye ya reconnaissance vraiment des nzembo marquant vinanga et de l'autre côté la sœur na biso artiste munene une grande chanteuse de l'Éternel la sœur Marie Misambo vraiment que son âme repose en paix côté la lelo atiki biso na atiki mwana ya mwasi ya liboso et la fille unique na kombo ya Rite Misambo vraiment ba condoléances nazo présenter émission au vraiment dans les sémoté naza triste na représenter ba condoléances dans la famille ya sœur Marie Misambo partout pas bazali maman ya Marie Misambo nazo présenter ba condoléances baleki na ye bandeko na ye ba cousin ba cousine na ye même ndeko na ye tozarania na Italie maman Belange Yalanda oyo basala na équipe liboso maman Marie Misambo asala ya Seigneur nzembo Seigneur oyo marqué oyo ebimisa ye sœur Belange à la Italie tozalaka na ye vraiment nazo souhaiter pour condoléances et pas yazali vraiment Nzambe a fortifié ye Nzambe a fortifié bandeko na ye maman na ye pas yazali kokufela bana misato eza pasi maman na ye biote maman mais nazo lela na yo elonga mwana yo et pas ozali Nzambe asimba motema na yo Nzambe oyo apesaka oyo pe azwaka oyo azwi bana wana akonsole yo maman muto okonsole yo azate luta ezaka Nzambe biso tokoloba o nyonso tokoloba mpona yo bayaya na mona nde bozolela na internet tokoloba tout o tokoloba rien ekosalela omote ekokota a elimi awa mais Nzambe oyo akonsolaka mitema ezoki ye nde akonsole bino ye nde aza asiste bino edebi ya makambo nyonso tuti ekosila Nzambe assiste bino oyo nyonso bakoya mpona koseme trouble ezali Nzambe akonfondre bango parce toza na moment ya douleur toza awaka mpona kokambo ya douleur na bino biso toza mosika tozocompatir na bino Nzambe afungola baporte afungola bapesa bamoyen financier nyonso tu oyo esengeli mpona nzoto ya sœur na biso Marie Misambo kino na dernière demeure na ye akende kopema na kimia vraiment mama pa ozali pasi na motema papa oyo akufela nde akoyeba pasi oyo nga nakufela mama na nga Marie
Kalungu, que son âme repose en paix, akufi en 2013, nakufeli papa Susu en 2014, papa nanga Honoré Bantimba, là où il est, que son âme repose en paix, nayebi pasi ya kokufela bino bandeko nanga bozala nzambe akonsole bino otala te badaso bazoloba eza pasi toyebi mais bokanga makala na nzambe. Sœur Marie Misambu toyebi azalaki chantre de l'éternel, azalaki moto ya bandeki soki azoyemba bato bazokuya na onction, azali koyemba kaka te bazalaki mpe na mosali na nzambe. Tala eta akufeli abotala eta akufeli, akufi na retraite, akufi na boîte de nuit te, akufi na salon de coiffure te, akufi na soki na hôtel te, akufi te soki na concert, soki na peut-être na fête, mais akende kokelonga na nzambe ba malaise ebandie tina ndenge nzambe préféré azwa un état de gêne. toyebi te pourquoi biso bata moki tozoloba oyo tokoloba tokojuge tokoloba tokocritique mais réalité mpe vérité solo oyo yemoka yembaki nzambe solo nde yayebi vérité ya liwa ya Sœur Marie Misambu oyo nyonso bazoloba o boye nzambe kaka nde ayebi solo, nzambe kaka nde ayebi vérité. Vraiment pasi na mitema kotala une grande donc vraiment na préféré na profiter de l'occasion au moment où nazo rendre hommage na Sœur na ngai Marie Misambu ndeko na ngai Munyanga ya mpangi nazo lela pasi na mutema so na kanisi ndeko yo ndimeli Yesu lelo yo kanisa esika lokotaki yo nini yango elakisi yo kopengwa te lelele zola na tuzola ne oyaye Yesu zola na tuzola ne oyaye zola na pasi nasali 3 jours na internet nazolanda kala nazoleleka na banzembo na ye nazoleleka na banzembo na otala nazolanda basene nazoleka na Congo vraiment nazotala kotala bana quartier kotala de baosa batrouble vraiment pasi ya mama oyo bandeko kotala pasi ya mama kobungisa bana misato nazomona bato mosusu bazoloba babimisa ye tobeta ye mama wana aza pauvre femme pauvre mama okufela bana misato botika eza na lela mwana ye botika eza na se bandeko botika komela se botika kotakine botika koloba na ye mama na bokotola soki ozanga lisusu mama wana mpona bashock ntango aotala so bamenase aotala bazosala eboye toya kozanga lisusu mama mpo tokolela lisusu totika ye aza na pasi aza nango kuta kokonsole aza te aza inconsolable na mitioka ya nzambe nde akokonsole ye bato bafan na Sœur Marie Misambu nayebi ke Sœur Marie Misambu azalaki ya bato nyonso Sœur Marie Misambu anda opona te aza opona te mpona poto mona ayembelaki badroge aosala baclip azopela drogue ayembela bavine lokola bashege azalaki moto bato tu aza kopona te misi ya mokili kaka te kaka chrétien te non azako zana ba misi monde mona ba misi ya mokili bazolela ye na Facebook le batie ba photo na ye ba chantre musu ya nzambe bayembela nzambe jamais bazala ba relation ba misi ya mokili mais ba misi ba misi ba bana ko kipete ezaki moto abatu azalaki mwasi moko alingaki bato mingi tolani ba témoignage même na quartier azaki sermo azaki sermo humble nga na Facebook na solara na ye to pesi bonjour ou bonsoir à répondre yo à l'immédiat moi kazalandi mais ça ba chantre musu ba star musu ya Congo na biso wana au pesi bonjour le leur répondre yo le pesi lundi à répondre yo vendredi et samedi mais au moins mazane en ligne mais Sœur Marie Misambu au na ba au na Facebook ni tout ayebi yo toujours na essayer que na tande ko Munyanga donc comme ba master donc jour avec ni na Congo na zonge kominga oye Congo peno lukinga te vraiment na olela hommage na Sœur Marie Misambu que ton âme repose en paix ma sœur rip pa yozali kimia ope mana kimia yaya osela kinzambe nzambe wana afuta yo akanisa yo mwana oyo tiki Siriti Misambu azwa chemin na yo nzambe asunga ya alanda nzela na yo oselaki nzambe ayembela nzambe lokola yo Sœur Marie Misambu pa yozali que ton âme repose en paix vraiment na rendre sous hommage na profiter pour rendre hommage na sous papa Alain Molote pa yazali kimite molimo ne pe mana kimia moi si n'est pas azali bana na e famille mais à passi kopungisa ba chantre minene kopungisa ba frère de baba dans la zone ba nzembo na Sœur Marie Misambu oyo ndeko ni reconnaissance de vie na ngai vraiment na son ndenge passion na mona poto na on na komilelo dans la nzembo ni vraiment reconnaissance et marquanga vraiment nzembo na reconnaissance et marquanga nzembo ne wa yemba kosikanga te pona sana Biblia na maboko esika nyonso na kokende kombo ya nzambe na monoko na ngayo basali ya nzambe oyo toza kobeaki sotango nyonso oyebi te nini oyo nzambe asalela bango mpo basalelaka ye okomonanga ntango nyonso na nzela ya eklesia oyebi te tina nini oyo ngai nasalelaka ye ngayo
sante na nzambe oyo makambo asalelanga na dine nzambe oyo nauti na libula ya pasi abimisanga yo mikolo na ngai nde yakotaleka nzembo mosusu bange banzembo yango taka bakala kokomprendre ngai ekimakimanga mais quand même ba réflexe on pas bandam muke na otina ba babiblia banzembo emarkanga na nzembo mosusu ekitalatala mpona kotala na kitalatala ya roi ngolu epesami na mwasi na ye mwana na ye mpe moto ati ngolu ya kotata na ndako na ye mpona kotala na kitalatala ya roi ngolu epesami na mwasi na ye mwana na ye mpe moto ati ngolu kota na ndako na ye nzambe ozali wapi kitalatala na yo te liloba na yo okumisama po te ngolu epesamelinga prinsese kitalatala ya nkolo yeye kitalatala aser maribisambo hommage que ton âme repose en paix bana nazo ngana lima timba mona Italie nazo na ye tout ça les émissions na présenter bana Italie sur na combat bana Italie sur tunde de ko rendre yo hommage vraiment que ton âme repose en paix tikaete obsèque na onyo sur les karakimi nzambe ayamba molimo na pe abatela mwana yo orpheline tikali nzamba sungai a demeurer toujours na chemin na yo condoléances encore une fois de plus la famille et pas la sobazali vraiment merci beaucoup mimi ya kolobela na moté nazo pesa maloba na bande comme sous andeko moko aza pembeni po akoki korendre alingi orendre hommage na sœur Marie Misambo vraiment mimingi akoloba te ezalaki Nadine Bantimba votre humble animatrice chroniqueuse avant na Italie na Milan Nadine Bantimba Dina la star alobaka toujours 0039 code ya mboka Italie donc merci beaucoup vraiment courage na famille famille chrétienne courage na corps du Christ eza touché to de la sœur Marie Misambo to lobaloba te ba murmure te no tika ba inquiétude on tourne les pourquoi est-ce que soupçon banini totika nzela na ezala pole la kende kopema la kimia merci beaucoup vraiment. OK, merci Dinestar. Vraiment tous a blessé nous ba chrétiens pe société ni surtout parce que Marie Misamo azalaki moko ya batu ni surtout. Alors absence na physique na planète Terre au kati na biso pona ngai nazosenga vraiment absence oyo memelaka repentance parce que Marie Misamo azali oyo akotaki déjà na bandako ya batebele à travers la CD pe a DVD donc toyebi musala oyo banda kosala moto moko oyo ayebanaki presque tokolobaki mokili mobima na mabe to na malamu ayebanaki apportelaki biso quelque chose oyo peut-être mingi pe bazwaki nzela ya koyeba Yesu Kristo Masiya mingi pe ememelaki bango na nzela ya kokotaka kati na mabondeli surtout na badoration na ye ngana na bana misato moko aza na 5 ans moko 4 ans mosusu 2 ans bayebi Marie Misamo te mais soki basimbi koyemba banzemba Marie Misamo vraiment omona bango bakomi mpe kobondela na ndenge na bango ya komwana moke bazobondela donc quelque chose ya évangile na bandako na biso ekotaki à travers ya baloyembo na ye alors liwa oyo ya Marie Misamo nazolobela ngai ememela ngai repentance na vie chrétienne na ngai na vie spirituelle na ngai oyo mpe akosantiri yango na motema na ye mondimi nyonso mwana na nzambe nyonso ekelamu nyonso tu oyo ayebaki Marie Misamo donc kozanga na ye kati na biso ememela biso vraiment réflexion moko ya makasi po soki ezwi na moment oyo vraiment moment moko précieuse na lobaki akutamaki kati na mabondeli asentir malamu te akei na hôpital azongi lisusu esika mabondeli te azongi mpe lisusu na ndako te donc kolala kolamuka eza activité kokende église kozonga ndako eza activité eza nde ngolu na nzambe ntango tozobima tozozonga toyeba kokumisa nzambe ntango tozolala tozolamuka toyebaka
kokumisa Voilà, quand tu m'as dit que maman s'est présenté la bateau Rolanda, bateau la l'émission pendant pour que oui c'est bon aux anani et puis mingi pour la message non il retransmettre la babis la bateau la mission mi basta na nzambe na loba oh la mission na internet bazo ko s'exposer ni na éviter so bazo banga su nzambe te liwa ndeko na biso mari misambo na éviter ce ko interpeller biso ndeko na bi toucher on a éviter ce message ni ko yebisa bango vraiment surtout les hommes dédiés. Mais tout ce qui dit ouais, on est marié misambo, ce qui est le bénéfice de notre papa, absolument aller montrer des bâtiments sur un grand chantre. Oh, bah, vous avez quand même la Zambie, n'avez message nous. Vraiment merci. Ngai na bandi na ville ya Milan. Ngai papa l'a dit. Alors quelque part na yebani susu na kombo ya maître l'a dit, na bamboka mususu Allemagne. Na Milan awande na yebani na kombo ya papa l'a dit. Naza chrétien comme chrétien nyonso, naza frère comme frère nyonso, naza pe prédicateur comme mutu nyonso tu oyo azwaka courage ya koexhorter baninga eloba na Nzambe. Donc naza un simple frère kati na tonga na Nzambe na ministère cercle visa Peniel awana bila. Dans vie pour na basal na Nzambe au lieu de mon internet ba ko s'exposer ni na dit ce qui Nzambe pour kanda Nzambe de la bo marasuni wana bo na kate na éviter vraiment ba di ouais aboyer tout le monde ba chanter ko ba aller mon autre mari sans papier na éviter message ni ko pesa bango à travers car il y a mission toujours rendre hommage na c'est mari ça mon message ni ko profiter ko ça bango vraiment. Alors ngai nazwaki grâce moko na botami na kisasa na Angolais. Koli tina aja 16 ans. Alors tango na koti na Angola na leka na kina village na salaki. Nazaki grâce ya kopanda na bakoko. Koko na ngalo baka na ngai loko moko. Alobi na Kikongo alobi ye lo wimbisi. Tubi matadi mutu kabundi salu kenkwe. Donc elinko loba. Na mutu oyo azoko lo wambisi na ndobo. Na mutu oyo azoko ka mabanga na mai pa muninga azoko ka ndobo. Mutu abebisa musala ya kulingati. Oyo azobwaka ndogo azosala musala na ye ya kolowa bandisi. Oyo pe azobwaka mabanga azosala musala na ye ya kokimisa bandisi musika. Donc moi lifuta ya mutu ekomona na kaka suka. Donc mutu na mutu aza libre ya kosala oyo ye alingi. Ndenge Bible elobi ke botika yango ekola esika moko mpona na yango ntango akoya ye moko akoyeba kokola. Nani oyo abandaki kobwaka ndogo mpona koloba mbisi nani oyo abandaki kobwaka mabanga mpona kokimisa bambisi. Lelo tokoloba bake koloba mbisi ezali ndenge Yesu alobaki ke royaume des cieux ezali lokola moto azokoka file na mai. Ndenge moko motu mpe azokobwaka ndogo mpona kozwa mbisi. Bambisi ntango mosusu toyokaka évangile tozalaka neti bapoisson po Yesu ayebisaki Pierre ete landa ngai na kosala yo moloko libanda. Donc tant que yoka évangile tozalaka lokola bapoisson oyo bakangami na file. Alors oyo azobwaka file azobwaka ndoko mpona koloba mbisi akontinue kobwaka. Oyo mpe azobwaka mabanga mpona kokimisa bambisi akontinue. Kolo yelaka ntango akoya ye moko akoyeba. Voilà, dit pour la succès, moi message pour la loi. Pour ça, moi, tant qu'il est plus mal dans la beauté, moi message pour la loi, la éviter. Pour ça, message pour transmettre tout pépé pour la loi au niveau. Alors, tout d'abord, dans le baquet, loi, ezali séparation physique. Il y a mutukati na planète Terre, mais ezali commencement. Il y a vie spirituelle ensemble. Tout ce qui a confié, donc physiquement, Azal se soutient dans mon pays. Mais amenaye, ceux qui Azala qui attaché dans le corps de Jésus-Christ, amenaye na esprit naye, donc il bandit vie mon source spirituelle et l'ongo na papa. Mais message on a reporté, tu es pas été liwa. Eza suka ya vie ya motuti. Liwa ezali donc séparation ya corps, esprit na âme. Ce qui corps, esprit et âme elongwe nzoto etikala kaka lokola ekeko. Kosala selo ko moko te ko yoka te ekoko loba te parce que souffle de vie o Nzambe a soufflé kati na moto.
ntango alobaki ke aformaki Adam asoufflaki souffle de vie mpo babengi vie zowe donc la vie de Dieu kati na moto soki eza lisusu te yango tomonaka ete moto alali mpe akoloba susu te akosala seloko mosusu te mais yango suka te parce que Nzambe areservera biso la résurrection. Alors un message na ngai nako koporte na koloba ete eza na famille moko kati na Bible babandaki kozwa visite ya Yesu physiquement mais famille wana bazalaki frappé visité par la mort. Famille ya Marie, Martha et Lazare. Yesu abanda kokende mama na ndako na bango avandi mais malgré toute présence ya Yesu liwa evisitaki bango. Alors ntango batindaki nouvelle epai na Yesu ke moninga na yo Lazare olingaka mingi azobela, Yesu moto alobaki ete maladi oyo eza mpona liwa te. Nasepelaka mingi na passage oyo. Donc eza prophète te, eza apôtre te, eza pasteur te, moto akokaki na koprononce ba déclaration oyo Yesu etant Nzambe alobi ete maladi oyo eza mpona liwa te. Peut-être bato mingi mpe babondelaki mpona Marie Misama, bato mingi baintercédaki Nzambe asala grâce mais kolo pema azwi pema na ye. Mais ntango Yesu abandaki koloba soki ye kaka wana ete akontinue akalabi mais eza mpona gloire na Nzambe. Alors quelques minutes toya komona ke kaka Yesu ayebisi bayekoli ke non Lazare azolala pongi, ayebisi bango clairement ke Lazare akufi. Mais comment tokose poser ba question wana mpona nini Yesu alobi Nzambe oyo azotelemisa bakoka azomonisa bato bakufa miso azosekwisa alobi ete liwa maladi oyo eza mpona liwa te mais comment Lazare akufi? Tolanda bien parole ya Yesu Kristo alobi ete maladi oyo eza mpona liwa te mais eza mpona gloire na Nzambe. Alors gloire na Nzambe eyaka mpona koguérir te. Po nganga kisi akoguérir, ba docteur bakoguérir, même yo moko pe mama papa okopesa mwana aspirine mwana pas guérison mais likambo ya liwa ezosenga kaka gloire na Nzambe. Alors ntango Yesu aprononçaki ke ezali mpona gloire na Nzambe, processus ya guérison ezalaki annulé. Donc automatiquement Lazare efalaki akufa, non mpona gloire ya bandoki, non mpona gloire ya maladi mais mpona gloire na Nzambe. Nga nayebi ete nazokofortifie bandeko oyo bazalaki na Marie Misama na mabondeli bayeba ete mabondeli na bango ezwaki échec te, eza na efficacité. Nzambe ayokaki yango à travers mabondeli na bango wana Nzambe areserve résurrection na selmakisa. Donc tokontinue na mabondeli, Nzambe apesaki yango na mabondeli. Na biso na suka mwa une minute kaka totelemi kaka na sasi kaka ya koranda kaka hommage na sere na biso Marie Misama mpe vraiment nayebi te papa aladi ye mo mpona famille oyo atiki mama akufela bana misato na mbula moko nayebi te vraiment message oyo kotransmettre na famille ya sere Marie Misama mpe na mama na ye surtout na mwana na ye oyo atiki. nakoloba kaka mama libota ya Marie Misama Nzambe apesaka ye mpe azwa mais biso totikali totambola na kobanga Nzambe po lobi tokutana lisusu na promesse oyo Yesu Kristo atikilaki biso ete tokozala na nkembo na ndako elongo na papa comme Lazare oyo ya pauvre bakufaki elongo na riche. Yesu amonisaki biso lisese oyo ke Lazare akutamaki na maboko ya Abraham. Donc soki tokotambola na kobanga Nzambe tokokutama na maboko na Abraham. Tozela te ke bawei bakanisa mpona biso totikalaki ndenge riche alobaki ke natikali na 5 frères nanga batikala kuna soki Lazare akokozonga bakende koannonce bango. Toyoka baprofete basali na Nzambe bazoteya biso liloba na Nzambe, tolanda liloba na Nzambe po Bible elobi. Donc l'homme vivra de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Mama bota mobimba boyika piko bozongisa matondi epai na Nzambe po ye nde moto apesaka ye mpe moto azwi. Liwa ya Marie Misama epesa gloire epai na Nzambe et non na coutume et non epai ya bandoki et non na maladi mais ezala mpona gloire na Nzambe. Merci beaucoup. Ezalaki nango émission Panda Poké, ezalaki présentée l'animatrice Nadine Batina na star mona Italie.
et biso to rendre hommage na kombo ya bana italien surtout vraiment merci beaucoup tokutani à la prochaine merci beaucoup vraiment ba courage na famille ba courage ciao papa la dire na sala mo prière pour la famille. Yamambu ngakuwokela ngakulendi kudivovela kwe talambangi za luvunu zeiza ketinwa fondako yave ngeinzambi yuwasema mazulu yentoto ngeinzambi yuwavanga muntu mukimangu kyako lokola kyaki mfumu tweti dila yenyonga mantsanga mabana babantu bekuluka mukuma kya sielo kyako mfumu meni kutusisa malemisamu kasidi yaka yepeto ko kansi peto tusidi kimoyo ngeyenzambi bika ututanina utukeba mfumu ye utututwalisa mfumu munzila za songa mujamuja mfungwa tala famili kasisili yave ubavalika ngole kikesa kipakala mpasi ho mfumu basikila mfumu muna nzila kya uyave nzambi kukutuleni tuizidi kwa ngeye tusendole mesu kuzulu kuna ngeye nzambi bika mfumu ututanina kadika twena ni entinu ni wakakako kwetu selenga tini na kuka mungeye ko Yesu Kristo nuna wafua wana kunuzi mkuma jabe yabe tunakutula kunde na matondo mumamonso no mfumu wetu kama mukati kwa zingu kieto bika kumbwa kuyazikiswa mumamonso no tukabwabu na teye ntamweka imani mukumbwa Yesu Kristo musi Nazareti. Amen. 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 Vraiment, merci beaucoup. Nayebi ke prière wana loko sala wana ki Congo lokola bazapi ba Congo bandeko na biso ba Congo de prière wana mama tanga Holanda ngona bandeko na ye okende vraiment ko toucher mitema na bango. Merci beaucoup vraiment merci. Merci beaucoup. Ciao ciao ciao.